congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masola danger, Masola kitoko. Congofrance.com. Europe, Amérique, Asie, partout au monde, vous nous suivez grâce à 3W Congo France, le meilleur site d'Europe, parce que nous revenons sur l'actualité. L'actualité politique, eza oyo mikolo yo ezali ko pekisa ba congolais misusu ba Coca-Cola là parce que mon mbutu na makanisi pe na makambo ezali sur terrain. Eh bien moi na mboka Daniel Mwananteba, président du Parti socialiste, lelo na yende tokomeka ko sembola makambo ebele ya mboka na biso. Je m'en vais d'abord dire bonjour mon amboka. Bonjour les journalistes, mais moi correction mouké, Nazali président du Parti socialiste était pas nabiso président Bazalagate. Nazali premier secrétaire national et pas nabiso né numéro 1 à parti. Pourquoi président de la raté d'abord? Non, parce que na mouture il y a international socialiste, différents partis socialistes, ben on a camarades et puis tous a organisé en secrétaire. Premier secrétaire national, il y a numéro 1 à parti, mais il y a des secrétaires fédéraux, des secrétaires municipaux, des secrétaires communaux, donc tu penses en tant que secrétaire. D'accord. Tout sur le makambo etali makambo ya politique ya mboka na biso dialogue oyo vous participez aux alliés dialogue inclusif où il lancement qui déjà depuis il fallait ça là normalement 14 jours mais les lieux qui na ba mois ba jour et belé mais ba kala mingi te ba clause ya dialogue ko bima oyo ekozala virage mususu makambo ya mboka na biso ekozwa na makambo ya politique ya mboka na biso ekozwa mais participation na bino ezala kité mais ba close ba rozwa ezali pona mboka mobimba impression ne kokyo za nini. Mais bon na ebine na rolo baté mais par rapport à eloko lobby to boya ki ko participer ezali tout à fait normal de konanga so na lobby na aussi ko to sangana to sala cop na banza okoboya te so que za cop ya propre oyo mutamuta ko secrétaire na mami kimike na mais ce que le but au sangana libanda to bina mutakala na sambula na ndimite kokola na ngai dialogue wana ezala ki conditionné na biso rassemblement pour la participation na biso normalement ba conditionné to benga ki ba préalable en toute logique mutunyo so azana mwa boanya ce qui a vandi a raisonné à comprendre que ba préalable wana ezala ki impossible était ko réaliser ango libération des prisonniers politiques. Babemisi Ndambu, tondi batu ya CNDP soki M23 na batu mususu bien sûr. Babemisi bango mais ba oyo biso to senga ki ba libérer bango pour bazali selon biso ba prisonniers politiques, ba boy ko libérer bango. Écoutez qui pouvoir nini ko libérer batuana. Balobi on ne peut pas libérer des violeurs, on ne peut pas libérer des escrocs. Wana bazo viser Diomi Namuyambo. Mais na rappela ki bango que évolo quoi violent na mboko. Ya écoute ezaki affirmé, confirmé, il était condamné. Mais balele la ki yo mama boy talela biso de kambo évolo quoi ko bima. Mais pona kimia na mitema batu pe kimia na mboka ko bimisa diomi ata soki a violaki na lobite ka violaki. Mais ezako tia batu devant le fait accompli. Ata soki a violaki. Écoutez bango nini ko bimisa. Ko bimisa ye. Baye ko zongono muyambo na ka escroquerie ba bimisa ete mais na rappela ki bango lisusu table ronde de bengamaki na Bruxelles écoute ki Patrice Emery Lumumba na prison ngo kota ki te pona ba position politique a kota ki prison pona escroquerie détournement ya mbongo ya polar mbongo wana ya polar nde asoma na ngonda ko na boulevard o koma kinda ko premier ministre mais mundele kutu belge mukolo mibeko oyo tangu wana bokoki koloba nyonso mais akokaki kobuka mibeko te oye mokatiaki mais pour intérêt ya kimia na kati ya Congo belge a libéraki Patrice Emery Lumumba toyebi biso nyonso lelo soki Lumumba akomaki nani na mboko donc ba préalable wana déjà et la kisaki biso que pouvoir eza na bonne foi te yako organiser l'élection kakate mais ko évoluer nos positions na kati ya dialogue pardon. Deuxième point ba chaîne ya TV yo moko moni ba fongoli canal kin
bafongoli soki RTCE mais chaîne belé RLTV Congo Canal Futur Joua Nyota bafongola autorisé qui fonctionner mais bafongolité bon on appelle Canal Futur les anangwa caméra et je pense que bango nyoso bango mo baibine bagoyo kana na masolo na bango. Donc au vu de ça tout le monde a dit que tokoki kokende na dialogue ya ngulu te, surtout que cahier de charge on appelle na beti tangwa na beti cete batu ba comprendre bien pour ba comment kanisa que mais rassemblement bango kaka non et ça na likambo e bomimboko ezanini facilité o biso ba congolais tozala nango ya ko négocier ba loi ya ko contourner ba loi au nom de la paix. Mais qui mia solo mibeko ndeko pesa yango soki tozali incapable ya ko faire respecter mibeko to ya ko respecter mibeko au nom des arrangements politiques. Mais mboke ko banokendaka seko na ba dialogue ba arrangement de la classe politique en violation de la constitution de tolobaki tokoko tabiloko na te ba préalable ezala réalisé préalable mususu et non le moindre tolobaki to récuser Edem Kodjo parce que to considéra que impartialité ezate aza neutralité balobaki suzo mais pourquoi vous récuser Kodjo bonaboy na rappeler batu Kodjo aza médiateur te aza facilitateur. Différence entre médiateur et facilitateur et zanini. Médiateur aza na droit à participer na débat pour faire convaincre bino bozonga na nzela moko po boyokana. Mais facilitateur aza na rôle kaka ya ko faciliter bino ko kutana. Une fois que bokutani ye aza na rôle moko activité à ko jouer na katia masoloana. C'est qu'on a tout ni na batu. Balandana nous attitude ya tata wana Kodjo. Est-ce que réellement bakoki kolobaki azali impartial? Non, ala kisi couleur nae akena kamoko boye biso tolobi ke tokokota na ba aventure wana te poto yebaki ke kosuka mabe. D'accord. Alors, mais le dialogue, le dialogue est inclusif. Bah, résultat, au Bimawana, ils allaient concerner nation Mobimba. Nabino Bokotaki, te, bah, accord politique, ils allaient signer déjà, bientôt là. Ils ont toujours reporté, tant on est nettoyé, pété, bientôt là, Boza peut concerner Nakati. Et donc, qui dit que l'élection de lobby, proposition de Basara qui a signé élection après 18 mois, ils ont PKK, moko parmi les accords politiques au Basali. Point de vue, n'a quelque chose à l'année. Au monde na Congo, biso politique. Tokomi ko se comporter loko la basi ya est wana oyo ba agresseur ba kokota lundi ba violer na 8 personnes, mardi ba violer na 4 personnes, mercredi ba violer na 7 personnes, jeudi ba violer na 11 personnes. Omoni mwasi wana soki azui mutu ya kolamusa ete par rapport à ba droit na ye vendredi 3 personnes ba ko violer a komona ngo normal pour ameseni nango mais viol les anormalités. Et c'est ça le problème, il y a constitution d'abisso. Donc comme on a violation normale, pour ça la soupacité. Alors que eza normalité. Au mona wapi nakati ya mboka oyo mibeko ezali. Constitution ezali. Bango moko balobi que ba résolution ana ba ko rendre ango en conformité avec la constitution. Oui mais ceux qui balobi que ba ko respecter constitution. Comment est-ce que ba ko ki même ko imaginer que groupe abatu moko boye bako vanda place moko boye basololi ale ba décider que tobi malibana mibeko e batu nyonso bandima yango ngai na lobi ezali eloko na participa kite pona yeba ki déjà ici ko kosuka soki olandi ba émission na sala ki musu bateko na ba internet je pense un mois oyo depuis ba dialogue bandi nazo répéter kaka ke eloko moka malonga e ko bimana te pour la simple bonne raison que ezali inclusivité parce que le vrai problème au Kabila zanango ezali na rassemblement. Mais rassemblement en tant qu'entité, rassemblement en tant que mouvement coopté et présidé par Etienne Tshisekedi. Pour réel problème na minito tozonga kanasima mikolo nyonso. Pour moni même na mutu kabati rétroviseur pour mutata la rabisika outi ata la pezo le kanasima nae. Résolution 2277 wana na accord cadre à San City et lobaki nini.
Un dialogue doit être mis en place en RDC pour mettre un terme à la crise de légitimité qui règne dans ce pays depuis les dernières élections. Il faut dialoguer salement pour tout ce qui a problème ou crise de légitimité oyo et kota na mboko depuis l'élection Yasuka. Mais crise de légitimité wana. Ce qui te le bito analyser ngo. Problème wana électoral. Ils ont concerné Nanana. Ils ont concerné Kabila na Tshisekedi. Donc logiquement règlement à crise wana et c'est ngeli bango mibale va participer na initiative nyonso ekozwama pour na régler crise. Mais au bisinga bango balobi dialogue est inclusif. Mais est inclusif comment au moment où vous exclure Moutou Azali premièrement concerné par la crise de légitimité. Et ça seul pointé, il y a une résolution. Mais c'est un point très important. Au Batou, Bazo Salaire Monet Kobosana. Bon, à partir du moment où Kabila concerné par la crise de légitimité, Tshisekedi concerné par la crise de légitimité. Donc logiquement, ti basali dialogue na bangwana. Avec Kamere, José Makila, Nyarugabo, Mbikai, Roubert et consort. Nakati na bango na nyaza concerné la crise de légitimité. Moutouté, si ko eza inclusif par rapport à quoi? Ce qui pour na bango inclusivité ezalinde kosangana na bato bozana bango mayele moko pona ba idée moko boye ya kwambrouiller biso na mboka wana to ni magasin inclusif. Inclusivité par rapport à la représentation en population, frange non opposition comme majorité société civile bazala qui na kati bazana kati ya dialogue, mais que le problème est se poser na point nini parce que jusqu'à présent solution à tamoroté ezozoma mais ba jour ezo kende jour après jour bientôt to comme les 19 donc un mois et demi déjà to comme les 19 décembre, le plus grand jour, et puis le plus grand jour historique, il y a Mboka Nabiso, où il faut passation, il y a pouvoir et salema, donc président entrant, président sortant et ça là. Mais Torosuka Wapi, ce qui élection et salémité, Makambo Nyon Sozoya Oyo, Otozo Mona, Bozo Girenini, Torosuka Wapi. Déjà, on a corrigé, puis on a dit que nous avons date le 19 décembre. Et ça dit date très importante, il y a solo. Mais par rapport à l'importance au lobby, il y a remise et reprise, il y a président entrant, il y a président sortant, on est à la soutien. Mais dans l'ingé, quand même, on va comprendre que date on appelle le 19 décembre. Remise et reprise, et l'ingaki kozala, ce qui scrutin est convoqué le 19 septembre. Pourquoi? Parce que ils allaient constitutionnellement parlant, ils ont date où il faut ça. Mais auto sali, c'est-à-dire ils ont mesure moko imprévue. Donc date oyo, les 19 né, ils ont date historique. Oui, kasi. Tikangana si de ça. Kozela, il y a Joseph Kabila. Le 19 décembre, il n'a qu'à dépendre de la convocation à scrutin le 19 septembre. Ce qui va convoquer à scrutin le 19 septembre, il y a Alinaka Zelasiko pendant 90 jours constitutionnels pour la remise et reprise. Donc, en toute logique, il faut comprendre l'importance, il y a un acte sous rassemblement opposé. Au moment où tu dénonces, qui peut constater que le scrutin est qui convoqué le 19 septembre. Badbakanisa qui est à la légère. Non. Ezali parce que du fait que le scrutin est qui convoqué le 19 septembre. Donc 90 jours on appelle oh il y a l'ingaka zela pour abima le 19 décembre. Ezali sous son sens. C'est-à-dire que le 19 septembre yo mandé silaki. Et jusque-là, tous dans la même position. Pour Nangaï, Daniel Monateba, pour la partie Parti socialiste, mandat à Joseph Kabila et Sili depuis le 19 septembre. Oyo tozo sala, ils ont permettre à expédier à affaire courante pour le 19 décembre. Toko kakoeba décision ni nekozwama po mboka etambola sans yé. Alors, si on a ndengeni mboka otambola sans yé, ndengeni ça sera pas automatique quand même. Tola mukika tola li mona mboka monanteba, toza sous la présidente, président Kabila tiki kara aidé, yemoko kara boye. Et vous ndengeni ni cet automatisme que vous pensez na rassemblement ou na opposition. Mais ce qui te barake, ce to kanisara goza l'automatique. Tu rentres au un dialogue ya soloté. Le vrai dialogue inclusif au biso tozo senga, c'est justement pour régler et traiter de ces questions-là. To van na bande quoi majorité, to ça la constat
il y a échec patent au Yabango. To faire comprendre Bango que Ngonga et Kokipo. C'est déjà prévisible et mon ami déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas les dialogues pour rejoindre le dialogue aux alliés dans l'Union africaine. Mais Nazo appelle sur l'angomingue que nos rassemblements pour rejoindre le dialogue. Mais tous d'accord bisogno sur le dialogue wana et sa inclusivité. Dialogue wana to bengango monologue, c'est-à-dire pour na biso dialogue na ne salemate. Tous na dialogue moko to rejoindre te. Tous senga na bande ko baza kuna. Na ba aventure na ba monologue wana batika ko perdre temps ba ya to sangana na dialogue solo pour to tracer chemin oyo Congo ko marcher nango à partir du 19 décembre 2016. Ça passe par quoi? Ko vanda ko solola bon ndeko Joseph Kabila a kozalate soki to lobi a kozalate et ko lobate que to écarter famille politique na mobimba pour la simple bonne raison que na moment wana mutoza na légitimité ko s'imposer a kozalate mais Tokozala quand même na facilité à ça la constat que Bangonde va échouer dans la mission constitution à Bango. Et à ce titre-là, Tokoki kopé sa batu prime te oyo ba memi biso na ba manquement na buzobo tokomi nango lobi to benga bango sous te pesa bango sous prime que non to continuer et ko simbate. Mon mboka Daniel Mwanateba question moko elinga na moto kaka sikoyo pendant ko banda ki oloba le problème pourquoi d'abord majorité pe ezali ko banga moké o meka ko analyser les biso ata moi moké pourquoi ezali ko bazali ko banga moi moké parce que problème ozali ko se poser na ngonga o ezali problème mona mboka Joseph Kabila alzalate na ba élection mais les restes bakoki ko ata kombo mosusu exemple Lambert Mende pose à la majorité représenter le rôle de dauphin na biso pourquoi Kobanga ezokota un peu na majorité mais oyebi balobaka okoko sa mokili mobimba mais okoko sa conscience na hote Kobanga notina nini na mabebele basali ata bango bazolekaka na ba TV ko sala semblant non la majorité menamité mabayebi mabeo basali na mitema pe bayebi ke na jet démocratique bazana esika monte bakoleka soko talibe comment bakotinga makaka boy bazotinga misa Kabila na pouvoir pour na intérêt ya Kabila te bazotinga mise na pouvoir pour na ba intérêt na bango moko pour na kati na bango baza ebele Kabila soko longolo na pouvoir majorité na 90% bako exister en tant qu'homme politique pe perdonner ko kufa lokola impere kufa perdre et kokufa lokola impere kufa pour biloko aboye mboko eza nango sous besoin te ba parti à ba genre wana je ne pense pas que peuple eza nango sous besoin soki bango ba contredire ngai problème ate bandi makasi tokende na ba élection transparente batia dauphin so batia kutu mende na kosepela pour kopesa nga raison noki mais batia o bakolinga ata minako ata batia dauphin. Pourquoi est-ce que Tokoiko réduire sort ya mboka mobimba na sort ya individu? Donc c'est-à-dire sans Joseph Kabila, Congo est aux ala souté. Sans Joseph Kabila, Congo est limoué. Bazo même courage à kolobake RDC dans un déficit à compétence, yango ne besoin de Kabila zala. Non, le col la bango ba miebi déjà que côté na bango compétence ezate, batika kasi Kabila longwa, ba mona ba compétence ya solo ezali pe na opposition. Comme ça bango ba pe maintenant nous pendant des mandats, batika politique puis bango ba reconnaître que compétence ezate. Apparemment opposition Mbutu Mbutuka opposition na ba lobby primature, bazo pe sa primature na opposition pour na gouvernement spécial pour na période où il y a transition mais Mbutu Mbutu koti na kati susu ya opposition boni. Non mais Mbutu Mbutu koti na kati opposition te opposition api gouvernement spécial ba wi apesa nini na cité ya oya kuna Mbutu Mbutu bandi na ba o ba qui déjà ko participer na dialogue. Oui mais ba Mbutu Mbutu ba na tendenge nini wana ezali cop moko zo salema na Mukongo ba congolais cop moko zo salema na mutu a Congo bazo se servir na Congo baza na besoin de servir Congo te Mbutu Mbutu ane kota na opposition wana eza opposition oyo lelo tokondima ke majorité ne a fabriqué oyo aye opposition pour epesa moi légitimité moko boya kovandisa ba résolution bangi babimisa kuna na dialogue na bango mais au fond soki bakei pe na allure wana bazokende nango dans le respect de la Constitution, majorité endémique au cédé opposition primature en violation de la Constitution. Pour Constitution lobby, Premier ministre faut dans la majorité. Or, ça veut dire quoi? Tant que bandimi
c'est-à-dire bandimi ko constituer nouvelle majorité politique, nouvelle majorité parlementaire. Il y a la majorité présidentielle et il y a la majorité parlementaire. Donc bandimi ko créer une nouvelle majorité parlementaire. Mais ce qui te lobby bosolo, majorité présidentielle mobimba. Et se retrouva qui n'a majorité parlementaire. Donc logiquement, majorité parlementaire et qu'on se retrouve dans la majorité présidentielle. Bango siko balingi bakota na nouvelle majorité parlementaire. Donc bakotika kozala na opposition. Raison pour laquelle te lobby, bakende na aventure na bango wana, c'est pas le problème. Mais tangu tokotia dialogue ya solo, toko compter bango parmi ba membres ya nouvelle majorité, pas parmi les opposants. Donc, les nuances, ils ont cessé d'être opposants. Ils font partie de la nouvelle majorité. Parce que Dieu est du côté de la vérité. Dieu est du côté de la vérité, mais vérité en gros pézali que élection il faut en Mboka au Congo parce que élection des alliés moyens moko ko permettre ma cambonio sur etambola na limimia. Alors que déjà élection il faut ça là. Mais opposition apparemment ils allaient qu'on s'est préparé pour l'élection, mais bazali apparemment mba nzela pourquoi? Mais tokobana ko s'est préparé pour l'élection ndenge nini? Na minute toyo. Est-ce que tu s'est préparé pour une élection? On s'était préparé. Attendez. Il y a carte d'électeur qui déjà. Non. À mon côté, à ta membre de opposition à l'obité. Tu s'est préparé pour une élection pendant plus de 5 ans. Élection, il fallait Ezala le 19 septembre. Va convoquer scrutin. Bon, va convoquer scrutin. On a violé la constitution. Balouki ko roulé peuple, balouki ko roulé opposition. Siko yebisanga élection autre s'est préparé dans une minute élection rapi. Oh balobi dans 18 mois na teli sous ba congolais en garde. Batanga accord politique wana malamu. Balobi avril 2018 né il faut élection ezala. Octobre 2017 processus et Fongami. Mais en avril 2018, balobi élection et faut ezala, mais ba komi li sous wana na moke, au moins ba miyibi apoto. A repère sur publicité mo lo boy. Acheter mais na se wana na ba écrit mo ka moke. Abi ke soko sombi au moins que simbité kozongela ngati. C'est de l'escroquerie. Po ba komi na katuana. Que élection et ko dépendre na probabilité, il y a faisabilité, il y a élection nango. Donc ça veut dire que même en avril 2018 wana sur les athées. Donc c'est-à-dire token dakaka boeloko bataba oba mesana ko kanga ko bomba mikolo nyonso to lembidi toza prêt pour l'élection. Nous sommes prêts pour les élections. Mais nous étions prêts déjà pour les élections qui devaient être convoquées en septembre. Et ça a convoqué. On reste prêts, on a pu à se préparer, nous sommes déjà prêts. Awasko toza nangonga ya combat pour faire respecter la constitution et puis pour contrer batoyo bazolinga batia biso na libulu to komiti kasute. Combat vous allez pour rencontrer et puis bateau bazali kolinga kotia bino na libulu les 19 oyo au banda qui déjà ko initié to lancer qui déjà idée moko to concept moko za ki nango il y a carton jaune à kobeta siffler depuis aux ali ko coïncidence salimi soso na rassemblement a lancé mon amboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba a lancé même idée que yo ben impression d'abord na yo zanini. Mais bon, déjà, c'est Pelaki. Parce que le Parti Socialiste, Tozali n'a qu'à rassemblement, c'est vrai. Mais Tozali a indépendance, et action en tant que parti. Dans le Bara toujours, Tozali n'a rassemblement, mais Ngaï n'a Zarassou, tu la moutouté. Je suis allié à Tshisekedi, mais je ne suis ni de l'UDPS, ni Tshisekediste. C'est-à-dire, entre Tshisekedi et moi, il y a une conversion en termes de d'idées et une conjonction en termes de vision. Nalansaki appelle la population Mobimba, ça fait 2 semaines déjà, nazo martelé ango, nazo zonga yomorozomona pour le moment, ba siffler na kin koza siffler comme il passe. Ngamoro nazo na tindagi lobi balu kelangai 1000 sifflets pour na ba membre na bisona ba adhérents.
On n'a pas pu trouver des sifflets, on n'a pu en trouver qu'une centaine, même si biso va siffler Sili. J'espère que va sommaki en a sens au biso to sengelaki. To sengelaki ville mortezala. Premièrement, parce que tout le monde te considérait dans le Parti socialiste que bah action à répétition, bah marche à répétition, bah koufa kabonaboe pour finir et qu'on y a na ko bangisa bateau, et qu'on y a na ko démobiliser bateau. Le 19 octobre, le 19 novembre, ils allaient moment à carton jaune. Pour Nabiso. Le plus important est le 19 décembre. Détolinga qui peut pratique à la concentrer pour la date à se concentrer pour ce qui est cause à la coagir à agir une bonne fois pour toutes. Mais en ce qui nous concerne, par rapport à coïncidence au lobby au esali que après Parti socialiste que le rassemblement payé Kolanda Biso, bon et ça coïncidence je ne pense pas que tu remets en coïncidence, c'est ça la conjonction en termes de conviction et de pensée. Naminitoyo, c'était la stratégie la moins coûteuse en vie humaine, c'était la stratégie la plus à même Tika Batuna Kimia, sans pour autant que Tola la Pongi, action Zalate. Yango Tolobaki, Batunyo Sobavana Nabandako. Si on parvient à paralyser déjà la ville et le pays, ça sera une réussite. Mais siffler entre midi et midi 5, et ça n'est pas na la moussa bakondio bazola la Pongi, pebaye bagé biso tobeta siffler. Tola l'ité tosé kenge. Et tout ça, c'est la bango. Le 19 novembre, et le 19 décembre, bon, mouta retiré ma conclusion, na ma conséquence soit comme D'accord. Moi, Namboka Daniel Monanteba, je rappelle que vous allez secrétaire Yali Bosso, il y a parti socialiste. Tokop Nasuka, il y a entretien à Bisso. Pense.com, site Masola danger, Masola Kitoko. Oui, bon, l'île Bassou, que ça quand même me rappelle, on a une salle à Bandeko Nabiso. Biso, tu as un problème que tu as la caca contre Makamunyoso. Mais Makamunyoso, tu as un kondima. O tu as un zélate, tu as un kondima. Problème, mounene, tu as un kosololango, n'a rappelé quand même Batou. Que na ba résolution, na bango bazozwa. 18 mois, il y a transition, entre guillemets. Ce n'est pas la fin du monde, c'est vrai. Mais 18 mois, entre guillemets, de transition, na banani parce que lelo bazota la résolution premier ministre rota na opposition barosala élection mais question ya motu ya oyo mutu moko te azozo ata ko mituna tango balobi Kabila tikala na poste ba pouvoir na ye ekozala nini soki ekozala a garder les mêmes pouvoirs o azanango ya ko nyonga premier ministre ya ko bloquer action gouvernement ya ko pesa mot d'ordre na parlement. Mais ça le côté. Tokozong et la lisusu de report en report tokende susu pour 3, 4, 5 ans. Et là au biso tolobi, il faut que les choses soient claires. Si il doit y avoir une transition, il devrait y en avoir une. Nous sommes conscients du fait que toko éviter on le soutient. Mais toko ki kozong isaka mutuana te oyo na ba pouvoir na ye. Ya ebelo za nango a bloqué makamunyoso tozong essayer lisusu avec les mêmes pouvoirs ou au même poste. Et aussi mbate. Ezali kambo ya kozala na bomoto. Et ça, il y a raisonner, je ne comprends pas. Et ça, il y a raisonner, on comprendre que au biso rassemblement de Zoloba, au Parti socialiste Zoloba, et ça, logique simple et formelle. Et ça, il y a de midi à 14h30. Je demande vraiment à Ndekonyo à Congo RDC, nasengi vraiment longo mingi na Bandekonyo à diaspora, oyo de loin, nazo sentir quand même soutien. Et ça dit, nasengi pe merci na bao balingaka ngai te parce que de toute façon mutu moko te akoki ko lingama na mokili mobimba mais bango soki bazalaka te nalingaki nayeba pe te ke batu oyo balingaka ngai bazali parce que l'amour va de pair avec la haine. Mais ngai nazosala politique pona mutu te pona koprouver mutu te nazosala politique na ngai ya muke oyo pona ba vision na nga par rapport ya intérêt ya mboka oui na ba ambition politique na ngai oyo na kokoka ko assumer pe ko salela kaka na Congo moko oyo ekotambola na ndenge longobani. Merci mon Mboka Daniel Monanteba. Je pense, excusez. Et là, il y a un moment, il y a partage, surtout, il y a au Italie, Makambo Yambo Kanabiso, et pour Nako, Sembola Makambo Ozale qui est important pour na Congo Nabiso. Merci à Batonio, so combattant Nyoso, Obaye l'Arabiso, toujours R Nyoso, Naba information, pourquoi pas aussi, na Makambo Mosusu, Toko Solo la Makambo Yambo Kanabiso, pourquoi pas Batonio, so Oya, mon client, mon Bimba, na Pesiombo te passe aux Ali, partout au Rolanda, mon Mboka Bokechu Premier.
premier. Salutations à toutes personnes à travers le monde. Merci à toi, mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba, depuis la France. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Kolo masolo ya danger masolo ya kitoko congofrance.com